Capage TV. Ya, tu vois, on botte na yo. Pesa ba ngombote. Ba ngombote na pesa kana ngombote. Pesa bino ngombote. Ngombote ngombote bile. Ya, ça. Zeba apambola Nzambe. Apambola na yo. Apambola. Très bien. Très ouais. Il on se sera fait belle bazarement lutu ba mixement hein. Molambe migrana lutu. Atata ce qui soupe kangina mungoto, teo beba sa maito pilipili. Vie ça passe. Koko ça va critère comment pas na mission ça kapete. C'est là pour les là. Faut nzambali. Mutu mabena mutu pamba za rakati. Makamwa vinde pesa biso panti. Pofu mo mutu mo pesa mo zata lipa bali ya mankamo kine biso kitelo nyama waneti pine sili mu pepe. Matin so ta penser que des gars. Toni ngana ta mutu za. Na boy bo se langa chantage mukulu na zate bo sangane ba faire mine na ba titre mine na ba mede so bola sa serke so ki ba pe ko bambira ngalo sanduka ko beta kanon. Erto sandi yango na sengi mabonza mutute na soba ne pas gratuité te na ne pas ndeke facilité ka ke mututu ça na temps. Bienvenue à Capage Télévision. Toza na kolela Pasteur John, toza pena na kozenga Pasteur John. A manqué biso ba kasi bat bazo déranger nga. Maman Capage, maman Capage, maman Capage. Mtabenga ngamo kasi kasi boutique na ngake mingi. Mamu boni en tout cas merci na ba mamunios ba muka jinioso. Nga pena nga bino kitoko boleli Pasteur John featuring Mama Diaconesse mo resenga raboye. Mo esenga raboye po bato ebele bakasaka lokola ale mususu force ya mutu moko ezaka na te force o nzamba apesaka eresidaka na deux personnes so nzamba bi Pasteur John azaka na Capage na ye ma Diaconesse na ye ata bilengi o ezaka na featuring wana ezozongela biso lisusu kala mingi te nayebisi pasta zonga toyebi ke poto ekatanaka te esilaka te mais pasta zonga na opesa lisusu makambo po monde eya na besoin na yo. Église ezan a besoin na bandimi oyo kanga déjà na coin moko boye ba na besoin na yo pasteur yo kaki ma esinga mama Capage na sali suka na nzembo mama Capage bola muzoba teaser déjà eza sur le terrain to relancer les bino yango déjà jo lancer les bino dans teaser tala boboto ya kolakisa bolingo na lingaki butakala na ngai lelo asambwisi ngai na miso ya bato apanzi ngai na ba Facebook na ba WhatsApp lelo apublie ngai tala boboto na ngai ya bolingo na lingaki na pesa ki motema opesi bango bacholi opesi pete batongi ekomili sola licholi tala boboto abimisi bolole opesi bango bacholi opesi pete batongi ekomili sola litoi tala boboto abimisi bolole. Teaser wana anglais comprenez mon émotion. Et ça pour nous annoncer nzembu Pasteur John. But nous sommes Pasteur John a commis chanteur, Pasteur John a commis chanteur ayoki. Makamu nyonso bat nyonso balobela ki ne ya malamu ne ya kotonga ne ya nyonso bobi ke pasta bombela ngati. Toyoka na ki toyoka ni tobi te pasta fozonga po bat bayoka yo bat bana besoin koyoka yo diplex to la kay bino ke to sala ba diplex mais to zo souta on sala honte. Si c'est au moni awa Pasteur John ayembi nzembo eza déjà na iTunes. Bosomba on a besoin de couper sa Pasteur John $20 na yote $10 na yote bon bien sûr on continue dans na western mais kota là na ko somba nzembo ko télécharger na iTunes yango nde ko sala ke ezala dim na mabonza ya Pasteur John nzembo wana eza nzembo tende ba mission so baté akate mutu ko za pe yemo a détailler nyoso na vidéo na eseki sala asali nyoso numéro ya Pasteur John ezaka numéro akoto tshela bino ya kalawana numéro wana nde pasteur azanango ba o nyoso baninga Pasteur John boche maboko na part nanga na part à Congo web na part à Cynthia Capage na part à bandimi nyonso o Pasteur John a fait sa courage à continuer à couper sa courage nzembu yango wana après élément au pasteur benganga lo ba mama Capage chombo elalité ne na lingaka retour za na Capage télévision to ko tshela bino ba extrait et puis to tshela bino maloba o yemo kompaka atindeli bino à partir ya 4 saisons pasteur lobby azana kunki ya makambu tanga roya abi mama Capage na moni ya komona na vivre ya ko vivre na zoya pour éclaircir susu kobima mboka sala bien na sepeli pena ba soutien na bino na musika William Manoa na Nzamba mona yo makasi po oza vrai
bato nyonso barandaka biso na Kapage télévision non c'est nous que pastoria mais bon quand on le va pas statine bino bo kende déjà na Haïti bo somba bo télécharger donc abeta Lyon abeta ba Lyon ebele d'abana pour ça pasta beta ba Lyon a comprendre pendant que il faut zonga na kin pour continuer musala tous on a maloba pasta et puis to zonga pour te conclure quand on sait que non bana kini bana Congo Brazza Angola partout Zolanda quand on a sur bakino nzemo na biso na bino yango ebibi eza album te eza chanson ko ebibi eza pété 8 à 7 minutes la ranti Kapage ko tshele vraiment extrêmement ko mukie ba mi ka Rolanda moi synthèse ba pesa ba posa ba bakino ninye bon mi na kati il on se sera fait belle ba vraiment lutu ba mixement molambe migrana moi lutu atata soki soupe kangina mungu to te obe bakisa maito pilipili synthèse ko tshele bon mutu mutayo ka déjà ça n'attend to le pété ya biso nyonso quand des parce que mi na ko musicien te na pesi bino nde matia mususu na nzela musique pe sunga kaka biso nyonso nano mona mote ite asali pe libu manze mwanzambe te kami pe zonza kote na chair nanu nga pesa nga fote makambe ko mela mo nyonso zambe ndi kolomuki chemin visa quoi tous les bagarres na pesa bino merci zamba pambola balba ki bozangi tina ko ne yeto ko kate na difficulté fina quoi ta passe muto sa côté 2021 zamba za lokumu o to akoti ya zala mobola mutombongo nani nzambe da greve ya muto umela tilelo mutu moko tazala champion ko pesa minga foti selo ba difficulté yo ba kite okutie nango benge na pembeni expliquer ndeke tambola malamu po mukile lingi boite sino to kotika mukile fa mais bon c'est la champion te opesi mutu matoyo la lobelo makamuna ya pasi yo yo kiloko ndimo ke pembeni osasie na kotonga foji ilo wanto so boya to moni makambe komi partout même na bato to kondi maté bato zo tiela motema ke baso mbeso na nzela nzambe to bombe so ba secret so ndi ba komi ba donateur ko ba secret libano ndele journal baso teka salongo na elima wa yebi Congo na esa ya yebi bakam so pesa bino shema botika je oyo vie ça passe koko ça ba critère ko mampaka na mission ça kapete nzela ko lekela fo nzamba linga mutu mabena mutu pamba zala kati bakamwa vinde pesa biso pante ko seka na so pesa est-ce que ngana ko linga pena na ndako toko ngana ko linga na umena kisasa na voyage très bête tout na potote est-ce ngana ko linga pena zaka na via kaka la célibataire est-ce ngana ko linga kana na sa mambo soko moni mutazana makoki kubonga makoki na ngote ko pesa ke foti no mtena miso pochi olepo basikali vana na munye cheke na musika teleke loko mopaya muto vimo juste zani soko sana moye fungole les pistes pe simba na zo pesa conseil biso nyonso totondi na mukili to beta katelo kaka ngai me boboto ya kosala malamu na baninge mona na kate mena mona ke linga matru on na kati fanda te combien de bato basala bomengo batike kufina ba banki tie mutu mzazo sepela mbone na banki bayi bango to ba mindele ba kosa to basala ni mais bato mzazo na même na famille na quartier tika tangol va ke pasa comme lokoso pour fumola mutemo pesa moi zata lipa bali ya manka mo kine biso kitelo nyama waneti pine sili mu pepe matin so to pasa ka dégâts toninga na tango toza na boy boselanga chantage mukulu na zate bosangana ba frère minene ba titre minene ba mede so bola sa cercle so ki ba pe ko bambela ko la sanduka ko beta kano erto sandi yango na sengi mabonza mutute na so ba ne pas gratuité te na pe ndeke facilité ka ke mututu ça na temps papa miona na oayo umela papa diko na ville base Marco Boys na sepeli makasi ndeko na bala coste base ndeko na Neville umela na pesi mbote na William Manono pa na 14 gos point Kapage TV yomoko yo yebishima na pesi mbote na yemoko Arsène baso zakuna na pesi mbote pe na Joe kaka kuna na kati ya Kapage TV na pesi mbote na petit na biso jeune courage wa simba machine ndenga dada yomoko yebi vraiment Congo mamba na lela bino numéro na gabo ebinenge sala plus 243 84 75 18 112 vraiment na lela bino tu fort to le pété base ou mele pina le bibo bino ba ebozo sala makambo zo benga ngai o passa makamba voyage wana ndeko na ke voyage na ndenga obeta tout ndenge zali ezate ke muto menga na voyage nda sali makambo nyonso mbongo na ngandi bima ki pesa ki ye po sala makambo ngana ke pona ko mona batimo ko benga passa muto na wana na pesa ki mbongo me komi e ko mabo ko benga ngati benga nde bokutana ki so moni clair ta vo bandalika mbenga na ngo tu na passa okenda ki nzela ningi sandi ni ponga na pesa explication claire o le kasima na ngalo ka likamusu na ebite nzo nde pesi dégâts ete so comprendre wasan matu ayo kana ngabino tout vraiment ça m'a pambola bo se bonne mais na Kapage TV télévision yangwana musique na bino se pimi bo somba bolanda $1 ya pamba mutu s'abonner akota na temps et puis conférence TV base il y avait beaucoup de sur le puis zamba sur synthèse des autres la bino na Kapage pour que ndenge sali vraiment
Samba Pambola, tous les longos, dans le tout fort le monde entier. Je vous aime. Dans le monde du Seigneur, merci à tous. On est avec Dima, tu vois, c'est mon ami. On est ensemble avec Dima. Tu vois, tu vois, on botte na yo. Pesa ba ngombote. Ba ngombote na pesa kana ngombote. Pesa bi ngombote. Ouais, ngombote ba ngombote. Ya ça. Zeba apambola Nzambe. Apambola na yo. Apambola. Très bien. Très ouais. Vraiment c'est bon. Merci on est ensemble. Waouh, tous. Tout ça passé kaka. Oui, mais Mbimbi a quand ça na munoko comme si na lingi. Or côté na soki no tika côté oba tout so bazeli ka makanga zolo. Yeso quand ça côté na munoko pas l'intérêt. Na so no côté pas no tika na côté ki na ngambé wana. Vraiment tela mukili. Na moni pe malamu na yeke bimse bololé. Malamu ne pas na munoko songa na santé. Mais yemo ko muta côté ki no bima na côté ki no bima zoba. Abimina ni bololé. Tala madame babilo ko pesinga santé maketika na côté na pesi valeri te. Boboto na ye misie bololé moni ya wana base. Donc ça s'abonner na mpola na nzembo yoka kitoko. Vraiment Nzamba Pambola to sana bala costa base kapash gumela ya wana ndere. Tout. Ouais, alors to pesino bambote ebele. La saison mi bino nyoso to sana bisona artiste bala costa. Ils ont mis ça vraiment qui est base. Tu l'as bien tout fort donc quand tu sais bino nzembo ya mwana. Mingi bazo tuna est-ce et ça boum ben nini. Et ça un single. Single ça nzembo moko donc il y a moi chanson kaka. Donc ça pour nous differ bisonyoso. Nakanisi osambelo sambela te nzembo na biso ya mwana. Vraiment nakanisi bo zongo partout. Ndeko kapash. Yo yebi la passe à Toza, Bissonyo Soba, surtout au Nigarabiso Toza. Et puis, nous avons dit Haïti. On a dit Haïti. Et puis, à la longue, si on a dit à la longue, il y a une semaine, peut-être 3 jours, 4 jours, 5 jours. Bon, on peut dire. Bon, on a 10 heures, on peut Spotify. Spotify. 10 heures, la heure, que nous avons montré Pamba. Le problème, 10 heures, on a 10 heures. Comment on est, au compagnie Yangoana. Dans 10 heures, ça te regarde, 10 heures. Dans le milieu, on va comprendre vraiment qu'il tombe ma casse, tous les labyrinthes tout fort. La quantité de tozongi là, bon, partout, on va confesser, puis c'est tout. Et pas à Kapache, au besoin on a mieux placé. Kapache, tozai longo. Mais on va dire, pas ça qui est peut-être Kapache, tozali, monsieur toza famille. Vraiment, si on est bien dans les cartes, on va peut-être un problème où t'es. Ils ont tous les noms, mais les mots, ceux qui n'ont pas de zananité. Pourtant, tu coûtes payer au yébi, tout ça à l'ESA. Mais tu me suis fait n'importe quoi, on a dit ça, peut-être la base, c'est un qui donc, on a des villes qui ne pas yébi. Base. Mais tu l'es là, bien, on est en quête. Bon, s'abonner,
nini nzembo na biso na bino ngwana pour ça pas ça on a combien de tindelo colis na pas sorti ndanga colis kilo qui nous pose avion somba nzembo $1 ya pamba uyoki nzembo pia mateya titre mo bokanti boyebi bino bobote wa bimisi bololé biso yote mais bobote bimisi bololé latini ezam ka bebele même mbwana nino pe kutu bobote na bimisa ye bololé taka mwa bisa kokanye la bino mais mku ata ya pamba ukota mwana konta confinement mais na pesa mboza tutana confinement mais na biso ba gangi mbona toka bandole mba foto kwa te to kuna période mo fo yo yebi mi sérieux tu na mi ba koti confinement na sema mama mamike wewe biki ene leo na kama kina itambo na poto na ndio sikio ni mkulana bala na tela boy nya unelo mo ko tanda na pi nya pala ti masque ba corona pas sana baninga na en tout cas mukile zo ki en tout cas na sepeli to le bien makasi vraiment monde entier on est ensemble tous les labino tout la petite base nzamba zanzamba batunyoso donc il vit boyebi difficulté ça partout à tout fandi ba rotambo moté partout vie ça kaka so travailler mon tout est comme ça bon c'est la copité moi il peut mon na exacté à tout ça un artiste ba la cosa va ti boyita bo mon image longi déjà wana temps ça on ne vit le pas na bilazo zo biso moké tout ça il so avec surprendre biso pe surprise tout ça que ça moi les rawa pour nous quand on a simi vers la mille qui vers la mille que l'on côté ça va combien de ça tu na baloli tu peux coller ça va gari hein na mais quand tu na anji na poto vraiment ya moi la passador le mignon so vraiment tu l'as bien tu faut vraiment nzambe a pambola ba eso mara nzembo mukini mobimba to la bino tane na batsaki ke tous ensemble papa Emmanuel Miyo na oayo base papa Rigo na ville merci après si mote na batu tout le monde biso ya to la pété donc on a picho cordon États-Unis na New Jersey na masina yo merci car après de tenir sa matanga vraiment leki na mobali na kombo ya Claude Yuna ko fela ki mwasi na ye na kombo nono vraiment c'est qui passe na sepeli na geste ya Kapache en tout cas Kapache TV mumela uzapenda membre de famille pourtant petit bengal bitan pasta amoni Kapache yaki tindelinga moi contribution nana kamoka uweko lela mingi opese loko te na suka to ofanya biso wapi yo lela ki Kongo so mutana na matanga na bino botele na ntango mususu ndoki ye ko Kongo ba la biso mo ko matanga to le libien te bongo bino na so ba nenga mabete likamkutu ya ndeko nanga biso pese biso passe po ndeko soki mutabika ko na mbongo ndeko na masanga bika donc ba famille mususu to kota ka oyo nzamba za kumuna critiquer te na peska conseil ke ko to so nyata lokolota tala vraiment na so ka merci na bonne volonté de ko Kapache sala ki de ki na mo ka bengi capitaine pas ça contribution na et mon anaki et puis contribution na kati ba Congo mutem sama ko futa be ma bon pe bana ma de semaine bana ba ndeko pe sepe ke panda ko tozolia na moi boboto no pina nzamba sunga tous ensemble na lati ko zo pina lati pina ki vraiment ça pire vraiment nzamba pambola pe se bandeko ki jombote bandeko saint petit na mwana yo yebi wa sima machine pe kuna base tous ensemble monde entier Afrique Europe Océanie Canada nzembo yango wana bokota na Haïti ici et bandi moi c'est test tia mon cœur je peux savoir moi petit pourquoi ça n'est boya quand on va qui jamais bateka masanga ba misa tous les casiers libanda pour la sécurité sauter comme masanga et belé batia que champion na mi tant pour mon champion na mi la sike na kati boki eza moi c'est test tia la sike sur côté vraiment ça va pas moula tous les lèvres tout fort que Dieu vous bénisse tous ensemble vraiment potonner ma ligue en de tous années ba chauffage l'équipe ni moni quand tout ça mais ça pose en Afrique olenga te biso c'est tout ça calme Kapache umela so na bi umela yo yebi ça va pas moula William Manuel base tout tikibino traka tout ça ta photo pasia nzembo zana ba conseil belé donc to semi ba bisike belé ou aujourd'hui donc il faut reloquer nzembo ça sur iTunes Spotify et Deezer donc voilà quoi. Tous ensemble, nous devons battre, nous venons à pointe. Nous devons pas vraiment merci à tout pour nous battre tout le monde entier. Oui, allô, c'est comme
Congolese Progress. Bienvenue chez Congolese Progress. Nous sommes une agence de sous-traitance et de prestations de services. Nous avons aider les difficultés, quel que soit la poto, en Afrique. Congolese Progress met à votre disposition les agents qualifiés, compétents pour vous servir et vous satisfaire à vos besoins. Fini le recrutement hors normes et insatisfaisant de vos prestataires de services. Congolese Progress recrute, forme et met à votre disposition un personnel de qualité spécialisé dans le domaine de votre choix. Assistant, comptable, auditeur, informaticien, jardinier, électricien, menuisier, interprète, agent de sécurité, femme de ménage, femme de chambre, ouvrier journalier, serveur, répétiteur, mécanicien, chauffeur, nounou, constructeur et toute forme de main-d'œuvre. Congolese Progress dispose pour vous également un service impeccable de dératisation, de désinsectification, nettoyage, désinfection et déménagement. Appartement na yo, oza vraiment na immeuble na yo lingi mbongo kendaka na poto, oza na besoin ya construction na yo ici là, oza na diaspora, bato baza na Kinshasa. Congolese Progress eza pona bino, eza pona bana ya Kinshasa, mwana ya Kinshasa o auti na mikili ya poto aye ko investir na Kinshasa pona ko faciliter diaspora na Kinshasa. Et puis toza na Londres. Service nyonso bokokuta na Kinshasa, même service okokuta na Londres. Nous sommes situés de l'avenue Colonel Lukusa dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Vous servir, c'est notre souci. Congolese Progress, le travail à votre portée. Nasir Boyoki, ma thé à pasta. Alors, formule il y a 2021 Zoya. Mama Kapash. Na habité sur Europe, sanga msiko ba passe dans dimension ni. Bolé litro pasta zonga. Na bonde li pasta. Bato ebele ba bonde pasta bi pasta kotika terrain boté fozonga. Pasteur John azozonga. To kabona te famille comme on a déjà famille na Kapash télévision. So ba moni mutake sans retour c'est qu'indika. Mais biso pena awa le linge sale se lave en famille. Tout ça vraiment famille moko munene to sala. Ata muta se déplacer, to zaka contact. Ata muta zaboe, to zaka contact. Bato nyonso balinga featuring na biso, bato nyonso balinga ko seka Mama Kapash, bato nyonso balinga ba commentaire en tout cas pasta lobby biloko. Et ça la service dans nzoto ya mutu. Soke yebaki eloko nzoto place nzoto kenda ko bimisela ye mais biloko ninga ko linga teto liango. En tout cas, ma c'est mort en 2021. Bo bongo po pasta zoya. Bo kene massivement ko s'abonner na page na ye, surtout na iTunes. Bo luka penza nzembo ya bola mozoba ya Pasteur John. Bokoyoka. Nyoso alobi Yangwana. Merci à Joe Mystique, merci ma réalisation nyonso. Pasta biso a toko chao pour nzamba batelo place dans sozali, tozaka même moral et puis très soudé. Nzamba pambola bandimi nyonso ya Kapash télévision. Bo continuer ko pambola pasta ata na musika ta ko zonga. Ai sanga pena Mama Kapashi musalo to salaka ezalaka vraiment yatina. Merci. Prochainement toko continuer ka malem toko yaka en Europe, ka malem kaka. Kaka malem kaka toko ya tout les années featuring. Nzamba pambola bino pe mabota la bino e bobo salate pasta za pe ondeye ba on se balingaka pasta azala matanga. Petit frère naye akufela ki mwasi. Ba on se balingaka pasta bo benga ye mes condoléances pour azala vraiment na terre matanga contribution na yo e ko sala bien pasta na okaki Mama Kapash alba ko zala matanga 1 euro nanga 2 euro nanga 3 euro nanga yango e ko sala vraiment bien babito surtout c'est surtout na natongo ya participer ya bisengo. Nazo beta sete bola mozo bazali déjà sur iTunes pasta ate kaka nenga teaka. Merci na ba on nyose balanda biso bo se ressentir parce que d'ici là pasta zozonga pe ba featuring et zozonga. Merci, bye, à la prochaine, au revoir. Glory be to God. Alpha Omega. Alpha Omega. Alpha Omega. Alpha Omega. Alpha Omega. Alpha Alpha Omega. We were born in the east and west. We will die in the east and west. Everything is east and west. Everything is east and west. Every year east and west. Every day east and west. Every week east and west. Every month east and west.
on our life every day. You send your sun and your rain on the good and bad because of your love. You are Alpha and Omega. You are the first and last. You are the beginning and the end. Be glorified. Capage TV.